États-Unis ekebisi mokili na kobosana Ebola ezongeli na mboka mibale ya Afrika ata COVID-19 ezali kongala. Bato batano bakufi na Ebola na Guinée na Afrika ya West epai wapi nkoto moko na nkama misato bakufaki na bokono bwango kati na 2013 na 2016. Bato babale bakufi na ekolo Congo Démocratique pe lokola mbula matari ya Joe Biden elaki kopesa maboko na bikolo bibale. Antonio Guterres asengi na mampinga manso ya bapaya pe na mercernaires banso kobima na Libye. Kalaka mokonzi ya ONU ya sololaki na mokonzi ya uti koponama na kokamba conseil présidentiel ya Libye Mohamed Younes Mnenfi elongo na ministre wa yambo Abdul Hamid. Moko na bayi Congrès ya États-Unis afundi Donald Trump na kobuka mobeko mopekisa kukukslan kuwuta ekeke ya zomi na dubois. Mokambi ya commission ya bokengi ya kati oyo azali moyindo Benny Thompson afundi Trump na mosambeli waye po bapesaki maboko na lingomba Proud Boys. Basimba minduki babomaki civili koleka nkoto mibale na bituka misato Ituri, Nord-Kivu pe Sud-Kivu mobu moleki elobi HCR. Komema bato pe koboma ezali kokoba pe mobu moye.